Nzambe na biso akumisama. Amen. Sengomini koyanga na boy. Kandala Yakobo, Jacques chapitre 5. Nous prenons le verset 7 au verset 11. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici les laboureurs attendent le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'elle ait reçu le pluie de la première et de la dernière saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement de notre Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle, modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nzambe na biso akumisama. Tobonde la Nzambe. Mosuna nguya nyonso okonzi bakonzi kola bakolo. Totondi yo pe to commission Seigneur. Dans la caminene yo na biso Seigneur, to na kuika mpiko. Oh Seigneur, lolengo sala kina kala kala ko sala biso lelo. Dans ba umbu na yo, utakala sakoli na yo Seigneur. Amoni ya komona plan de patience, masazelo ko mutuya. Na mutime zana mutuya pour basana bana Nzambe. Kinyoso biso ko na yo Seigneur. Oni ba kitu Nzambe so. Nyonso ko pesa. Nzambe toyena poko na sika poso na mitema na biso tozala koyoka pamba te mais oyo tokoyoka esala mosala na kati na nzoto na biso yo lobi ete tozala lokola moloni ayikaka mpiko ti kino mbuma ebima biso mpe lokola toyika mpiko ti kino ekoya yo tozala découragé na nzela te me kasi toyoka yo na solo kozelaka boye na yo nyonso ezala mpona lokumu na kombo na Seigneur momuna kotelema na kati na nzoto esika oyo azali mwana na moto longola na nzela moko kota solola na biso équipé ye Seigneur na motu ta sola ko uta mboka yo asola de la part de Dieu pour ete Nzambe lelo ba wendi tande la fe ba côté habiter ya te ya bazati na cher bazati na église partout ba côté habiter ya te ya mais oyo côté ma azali mwana Nzambe tozala confiance ete Nzambe yo sola kati na yo kola mombu na yo opambola me yo ke na biso nyonso pona lokumu na yo na kombo na Yesu Kristo amen. Alléluia. Amen. Kombo na kono na biso Yesu Kristo ekumisama. Amen. Nete toyaka wa pona oyoka ye solo na biso kumisa ye pona te ya bongi na masanzo pe na lokumu toko solo la lelo c'est la fidélité, l'obéissance et la patience. Kozala ndenge koyi kozala moyenge beni o mutu na botosi pe mutema mulayi batangeli biso lite wana wa portion ya écriture oyo ezali vraiment na profondeur makasi na mukanda ya Jacques chapitre 5 verset 7 à 11 wana Biblia elobi na biso boye te tozalaka na mutema malamu bamulayi bandeko onete tango na Yesu Kristo ekomi pembeni akompare boyei na Yesu Kristo oyo
na ndenge mutazali kokata bilanga zelaka ekitango atie mbuma na ye na se na mabele akozela mona mbula ebeta première pluie pe tango akokoka ya kobuka mbuma na ye akozela lisusu mbula mosusu ebota ekweya. Nzambe na biso azali nzambe oyo azali malamu, azali kopesa souffle na ye na ekelamu nyonso. Amen. Amen. Oyo azali kopesa mvula na ye la pluie en son temps na baye nyonso to ozala oyo yebi na oyo yebi ete ye azali oyo azali bonte bazobimisa pole na ye mpona moto nyonso. Kombo na ye vraiment ekumisama. Amen. Wana semaine oyo mobimba ya molimo esoleli biso sur la fidélité, l'obéissance mpe kozala na motema molai, la patience. Apesi biso ndimbola ya Job. Lelo bato tu balobaka Job azali le bienheureux tunama oyo apambolami tuna esengo mais aleki na baépreuve makasi. Amen. Amen. Pone lelo babenga ye vraiment oyo azali bienheureux, azwa esika na lokumu mais ye asupporte mingi. Moyina yaki ameki ye moko vraiment Satan aketi na présence na Nzambe alobi omoni mutu wana olabi wi mwana azali mosali na ngai kwa Nzambe ayebi biso nyonso. Amen. 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 Oyo ya ye ayebi ye yabi non soki parce que yo za kobatela ye nde ya mwana azali kokumisa yo bokende meka me kosimba molimo na ye aye na novio ya nzoto a déranger Job koboma na ye tibana koboma biloko na ye nyonso ye mwasi na ye vraiment koloba ete tola Nzambe yango okufano kaka ye moko kotushe tina niveau ya nzoto wana ezali baépreuve po mwana na Nzambe nyonso efo aleka na nzela wana. Toyebaka ete ntango épreuve ezali nous avons aussi un Goliath. Ye nde azali oyo azali kobundisa biso e na kana biso nous avons un David oyo asi alongaki. C'est-à-dire que grimace nyonso tu wana ya Goliath baépreuve wana c'est vain, c'est pour un temps. Tant yo passé na ba moi passe peu problème ba difficulté ibeki Nzambe akorestaurer yo akozongisela yo le double ya souffrance oyo moyina azali koluka kopesa yo. Soki tozwi mokanda ya Matthieu chapitre 4 kuna tokomona d'abord ye moko kolo na biso ndenge nini amekamaki, ndenge nini azalaki fidèle na eloba na Nzambe, ndenge nini azalaki obéissant, ndenge nini azalaki patient na épreuve oyo d'abord ya ye moko alekaki ntango ye na fonction na ye ya mwana ya fils de Dieu, mwana na Nzambe. C'est-à-dire la parole ekomaki nsuni oyo atondisa univers, ye qui remplit tout l'univers. Wana Esaïe amonaki ete le trône na ye ezali na mapata kuna me marche pied na ye eza na se oyo. C'est-à-dire azali Nzambe munene. Amen. Mais il s'est révélé dans la simplicité. Aye na nzela na nzoto, aye lokola mutu, abotami na nzoto, atamboli na se oyo, apase na ba épreuve nyonso. Awa na Matthieu chapitre 4, aba osona na biso na tina Yesu Christ. Alors, Jésus fut mené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il n'est pas agi tenté, il n'est pas passé par la preuve. Mais diable yemoko, ndenge zaki na Job kuna. Aye pona ko tenter ye. Babite sima ye abutai ko gêner 40 jours, 40 nuits. Ayoka kina nzala. Wana moyini apusanaki pembeni na ye pe ayebisi ye. Soko zali mwana na Nzambe pesa mibeko ete mabanga oyo ekoka kokoma mapa. Yesu ayebisi ye ekomami ete mutu akobika kaka na mapa te
mais na liloba nyonso ezali kobima na munoko na Nzambe. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Tantashe bandaki wana. Tanga za na nzala. Diable aye. Soko za mwana na Nzambe sala bo. Yabite. Mutakobiya kana na libate. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Babi munoko na Nzambe. Amen. Amen. Zamba zali na ba porte parole na ye o bazali munoko o ye azali ko solola. Amen. Okoma. Dans Matthieu 26 au verset 39. La Bible dit, oui, ayant fait quelques pas en avant, on est allé à Gethsemane, pas kendaki ko sambela, kolo alakisi na vision. C'est un prophète, Zamba pesa ke ba vision. Amen. Yé moko fa tant que moi na bazaki prophète. Amonaki déjà makambo nini ko ako vivre, ako passer na ba étape nini. La Bible dit, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Tant il y a mon qui va souffrance ou il y a passer na yango. Tant mon nzoto sali. Amen. Amen. Si possible, parce qu'il y a boye. Si vous voulez que la reprendre na kati na ngai. Amen. Mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Amen. Mais nasuka na ngika nazala obéissant. Kusala ngana lingite me yo sala posa na yo. Parce que Nzamba ibaki po nanzela wana elonga makasi ezali. Une grande délivrance. Ba passionné so monaki. Nzoto elengi. Abin kolo si possible elongwa. Mais ezala posa na ngai. Ngatange mutu na nzoto papa si nazokoka te. Mais tika ete vumokano no salama. Amen. Amen. Yo tobete tozote asi l'obéissance, la fidélité, puis kozana mutema mulai. Il était obéissant. Bible dit jusqu'à la mort à la croix. Wana des sentiments na Nzamba lingi biso pe tozala na yango. Bo bazali ba yenge beni, bo bazali obéissant, bo bazali kutalela ye. Bible te suka nyonso tout. Oya yebi le Nzambe ya une bénédiction. Amen. Zamba pambola kaka. Dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Philippiens chapitre 2. On a Bible le BT. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Amen. Amen. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est ndenge Yesu Kristo azalaki, na patience na ye, na obéissance na ye, na fidélité na ye, kola lingete biso pe tozala ndengwa. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Yazalaki nzambe. Tout Satan l'aksaki. C'était bon pour un Dieu. C'est facile, mais mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Yemoko vraiment mikitisi. La simplicité nyonso, a commis le kola mosali, en devenant semblable aux hommes, a commis le kola mutu, et apparu comme un simple homme, a mimonisi le kola mutu moko na pamba. Il s'est humilié lui-même, a mikitisi yemoko se renda obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Alléluia. A mikitisi, tina kufa. Il s'est humilié. Et puis, il n'est pas n'importe quelle mort, mort à la croix. When is na tangu na bana Israeli kukufa na ikulu se moya ya soni yende ba usaba kulu na sikoyo donc ba Dieu ba tumbiyo tejuza na valeur moko te when yaki Bible bete ala kela mama be oyoyo abakami na ikulusu. Amen. Avec tes sentiments on est à la katina. Lui il est resté fidèle à la volonté de Nzambe. Azaki obéissant. Azalaki na mutema mulai, aboyaki ba facilité pam pam. Le diable donne facilement.
Mais pour combien de temps? Amen. Amen. On a combien de temps? Tukuzonga point de toi une méditation sur Job, dans Job chapitre 42. Tukuzwa verset 1 à 6. Job 42. Dans verset 1 à 6. Tukuzwa mingi expérience ya Job. Pour yende botu batangeli biso vraiment mingi katikati na iloba. Ababete, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Litoi na ngai yokaki kosolola tina na Nzambe. Mais sasa yipi nga na moni Nzambe wana. Hallelujah. Amen. Où ezalaki elikia ya Job? Bayebisaki Nzambe azali. Baepreuve nyonso elekelaki ye. Mwasi ne uta ya lobi. Tuka Nzambe anokufa kaka poko zonyoka mabo. Na nzoto babwakela ye ba maladi. Basala boyi na boyi. Ya ibakete Nzambe na nga azali. Hallelujah. Pe andimaki passion na tina suka. Albete maintenant tanga ye komona ndenge Nzambe restaurer ye. Azongisi ye koleka kutu ndenge azalaki liboso. Abete oyo matoi na ngai eyokaki mena misu na ngai ekomi komona. Amen. Amen. Matoi eyokaka. Mais mutema nde ejijaka makambo nyonso. Amen. Amen. Yoko yoka, c'est celui qui a des oreilles. Écoute ce que l'Esprit dit à l'Assemblée. Mais ça n'a pas de souci, ça n'a pas de matoïté. Pour moi, on a muta otambula même matoya moli mozane. Ndio mona ganyoka tambula kazaka na matoïté. Bamba tambula kaka boye ben steneza kotindika yi. Amen. Amen. Mais alors bien mon œil mon oreille avait entendu parler. Duko la biso tangu tozali koyoka makambo nini Nzambe azali koloba na biso matoyi ezali koyoka yokaki ba promesse na Nzambe tomonaki te Nzambe asala livre na ye ya salut livre na ye histoire ya lobiko na ye Nzambe asi asala yango apesi siko ba prophète na ye batatola yango ya Bible bite heureux celui qui lit et celui qui écoute misusu bakomi oyo toza kotanga makomi pe miso tozali koyoka ndenge tozali kozwa makomi oyo kopesa yango comme litatoli. Amen. Ce que mon oreille avait entendu. Faut bayebi so likambo oyo matoi no ezali koyoka. Ce sont des promesses. Le temps yo omoni mena eloko bayebisaki yo yango nde kokisami. C'est ça la foi. Amen. L'église faut zana kondima. Tu yake pas dans Nzambe, ça dit faut avoir une promesse. Dans la Bible dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Muto Job alobi na biso mena ba bengi bien heureux, mais agno kwani. Satan bêtier sérieusement. Na forme nyos, kuzoba na ne même koboma. Kuzoba nyamane koboma, yemo ko bwaka maladi ndenge na ndenge. Mesima tanga moni Nzamba zongiseli ye ndenge izalaki. So zaina bataba 5 comme ils disent. Amen. 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 Nzambe se restituer. So ina bana 5 apesi bango Yesu su 10. Atali wabete na yokaki Nzambe wana azongisa. Nzambe wana azwaka swena biso. Nzambe wana veille sur nous. Amen. Oyo na yokaki mena misu na ngai moni. Amen. C'est pourquoi ce qu'on doit vous prêcher, ce sont des promesses. Nzambe ayebisaki ete ayebisaki Satan ayebi mutu na ngai. Akoyi kotrahir ngai. Nzambe ayebi kati na biso. Mais akoyeba kati na soko ozali na elikia kati na yo. C'est-à-dire que yo ozali na ba promotion Nzambe apesi yo. Batu misu bakanisaka kaka makambo Nzambe eza makambo kaka ya boye ya présent. Non. Nzambe apesaka elaka. Mais elaka wana otambola na yango, ozovivre na yango, oza nango kati na yo. Po na yo soko ozwa elaka wana, yebake nyonso si ekokisami. Amen. 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 Mususu azalaki susu patient na kati na Bible ezalaki Abraham. Na mukanda ya Genèse, chapitre 17, na verset 1er. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, Dieu connaît Abraham, a commis 99 ans, pratiquement 100 ans. L'Éternel apparaît et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Amen.
Amen. Tala kozela ya ndenge wana. Na bapasi ya ndenge na baproblème maintenant na ntango akomi na 99 ans koko ya ndenge wana bibebe ete nzambe aye komemonisa epa na ye ayebisi ete je suis El Shaddai. Amen. Abakomi Dieu tout puissant, mais là c'était El Shaddai. El Shaddai aza nzambe oyo abeti aza lokola mama aza na mabele amengisaka mwana. Un Dieu qui nourrit son peuple. Amen. Mais biso pour le moment nous sommes nourris par El Shaddai. Amen. Quand nzambe azali kolesa yo, c'est-à-dire que azali kopé faut yebaka nzambe wana, c'est lui El Shaddai. Amen. Dieu qui nous nourrit. Amen. Maintenant il a ouvert une table en face de nos ennemis. Amen. Face à ennemis na biso apesi biso tati fungo di table. Pesi biso pona tokoka kolia, azwa kolesa biso. C'est lui qui nous fortifie. Amen. Biloko azwa kopesa biso yo, tozali ezwa kopesa biso makasi. Tozolia comme azoli seption lokola bampongo na maboko na na munoko na ye. Avec je suis El Shaddai. Mais boso na ngai tambola na boyenge béni. Sois fidèle, sois obéissant, amen, et sois patient. Il y a des années comme ma na perfection. Ou quoi comme on nzambe. Biloko misato wana. Tango Paul habite Job habite 5 mon oreille avant entendu maintenant je vis. 3 choses wana tambola kinamo. Il était fidèle, azalaki obéissant, pesa ina mutema mulai. Et mimi amona nzambe la perfection. Et au moins mukanda ba Romain balobete ezala nzala, ezala pasi, ezala nini, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Romains chapitre 8 à partir du verset 35 à 39. Rien ne peut nous séparer de cet amour. Awa na mukanda ya surtout na Job chapitre 19 na verset 25. Kuzonga na Abraham peto mona tsusu ndenge ni ya tambolaki. Job 19 à partir du verset 25. Ah pour Job mais je sais que mon rédempteur est vivant. Nebite mo sikoli nanga zali na bomoi et qui se lèvera le dernier sur la terre. Tango kokoma na suka ya kotelema. Amen. Amen. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Attends zoto nanga oyo banyama balie yango. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Alléluia. Ata na pasi yango mikwo etikali longwe na ngo nyonso mengai na komona nzambe. Amen. Parce na yokaki aza vivant. Awa bimeli Abraham alobete Abraham je suis El Shaddai. Zambo azali na mabele. Zambo azali ko prendre soin na yo. Ato komi mpaka, nga azali mpaka na bampaka. Amen. Il n'y a Nzamba vandi bampaka bazali. Il y a les 4 êtres vivants, il y a les 24 anciens. Amen. Ba véritable mpaka. Il y a comme na 100 ans, biso to comme na 100 ans sur lembi boina bo mais alobi te menana na moni sami no nazali oya apesa ka makasi. C'est lui qui fortifie. Amen. Et Job ayeba ki yango alobi te ata na bapasi ndenge nini mais na yokaki kazana bomoi. Nzambo nazali ko sali akotika ngai te. Même na suka akotelema. Abraham soit intègre, mais condition apesi ete na misu na ngai yo zala oyo azali moyenge beni. C'est-à-dire landa oyo nga nazali kolobela yo. Sala oyo nga nazali kolobela yo. Tu dois être obéissant. Amen. Onde nzamba ebisaki. Il faut zala mon fidèle. Yemoka zali fidèle na makambo nyonso. Pourquoi babengi biso que nous sommes aussi les fidèles? Ba oyo bazali sembo na misu na nzambe. Tu iko sala n'importe quoi te. Il faut to sala nzamba azoloba na biso to sala. Pona yo mona bolamu na ye. Habite Abraham naza kolesa yo nazwi yo sikoya en charge. Mais yebete zala na misu nango zali moyenge be. Ozala oyo azali juste. Tambola na obéissance ya liloba na ngai. Mutu azali kotambola na obéissance ya liloba na Nzambe, c'est lui babengi le peuple de Dieu. Mutu na Nzambe. Ebete bana Israël tamba bazaki na Israël, musakola lobete babengaki bango bana libota ya Jacob. Les enfants d'Israël. Bango nde bazali konyokwa. Ce qui tozwi na mukanda ya Exode chapitre 2 na verset 25. Exode chapitre 2 verset 25.
Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Zambe ye, alléluia, atali bana na Israël. C'est-à-dire libota na oye utaki na Jacob. Libota wana nyoso te utaki na mutu moko. Oye abotaki bana 12 ba se multiplier, ba komi ebele ba kendaki na Égypte. C'était les enfants d'Israël. C'est-à-dire bakoko na bakoko ba se multiplier. Amen. Kola tali abete na yoki mawa wana nanu nzamba bandi kosala na bango te. On les appelait les enfants d'Israël. Bana Égypte bayebaki bango ndenge wana. Liboto eyaki na mutu moko kombo na ye Jacob ande Israël nde abotisi bato oyo nyonso bakomi ba esclave na biso oyo. Maintenant soko ozwi na Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Kola lobi parle à toute l'assemblée d'Israël et dites-leur, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Alléluia. Amen. Maintenant, libota wana ezalaki bana na Israël. Tant nzamba komi ko traiter na bango. Abandi ko pesa bango mena ba condition na ye, ba bengi manu l'assemblée. Ezaki susu bana na Israël te komaki mena l'assemblée d'Israël. Ba bengi mena l'assemblée de Dieu vivant. Amen. Amen. C'est-à-dire, Nzamba joue maintenant en charge. C'est là que maintenant l'assemblée de Dieu. Oyo bazalaki bana na Israël, kola sangisi bango, tango maintenant ya zakati na bango abina boko tambola ndenge bolingi te. Maintenant bandi ko pesa bango mibeko ba instruction. Même pour na bimisa bino bokozwa mwana mpate, oyo azali sans défaut, sans tâche, ni ride. Yende boko bomo. Bokolia na famille. So famille wane leki muke, mune boza muke, bokosilisa mwana ntaba ya wana te, boluki baninga pembeni. Amen. C'était maintenant plus les enfants, oyo ya Jacob, oyo ya Israël, maintenant bakomi libota na Nzambe. Amen. Parce que Nzambe zakati na bango. Et puis Nzambe so zakati na bino, akolbete na kopesa bino maintenant mibeko na nga. Exode chapitre 3. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alléluia. Awa maintenant, Nzamba za koyebisa Moïse, maintenant azwi bato wana koma libota na ye. Yo kokende kobimisa bango, eza suba na Israël te, mais mene komi libota na ngai. Amen. Parce que na yebisaki Abraham, na kopesa yo mokitana, la postérité. Et je serai le Dieu de ces enfants-là. Ya libota wana. Abete maintenant mon peuple bakobima. Bakotambula. Mais yebaki ke na nzela ngai maintenant nazali Nzambe na bango. Bakotambula isu ndenge bakoyi kotambula te en désordre. Ndi bazali kovanda kuna non. Maintenant soki na bimisi bango, na kobimisa bango maintenant na pesi bango liloba na ngai. Ils doivent être maintenant obéissants. Alléluia. Ils doivent être fidèles. Faut bazala patient. Tout ça na Nzambe. Eza isuba na Israël te, mene komi mon peuple assemblée. De monaka une église, l'église va bien l'église c'est aussi une assemblée bato yo babimi. Amen. C'est babimi katina. Ko ezali appel à sortir. Zamenda bengi biso to bima. Na we zangi bozangi Nzambe. Et on dit babengi lingomba. Sortez du milieu d'elle mon peuple. Abete maintenant nga moko na prendre soin na libota wana. Et Nzambe maintenant azwi soin ya bato yo, ye moko akomi kotambola na bango, abengi bango maintenant libota na ye, mon peuple. Exode chapitre 16, na verset 9. Exode chapitre 16. Verset 9 à 12. Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu ce murmure. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Amen. Amen. L'Éternel s'adressa à Moïse, dit, j'ai entendu le murmure des enfants d'Israël. Il est entre les deux soirs, vous mangerez de la viande. Maintenant, Zambé a vu libota oyo, assemblée au nyos.
bakomi peuple na ye. Mina soki bakotambola so ndenge balingi te. Soki bakozala na ba besoin bakoapporta on kaka na miso na Nzambe. Amen. Parce que Nzambe na biso azali na bomoi ayoka. Abeti bakotambola so ndenge balingi te. Bakomi na libota nanga. C'est l'assemblée babing mena et tout le baza sous les enfants de Jacob. Bakomi na un autre père. Dieu est devenu leur père. Amen. 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 Poza kotambola likolo na bango. Ebete colonne de nuit ezalaki mena kati na bango. Yango ayebisaki Abraham, ngai nazali El Shaddai, nakolesa bino. Ayebisi bango pe tawa, ngai moko nakolesa bino, nayoki mena posa na bino bolia. Nakopesa bino bilei. Ekozala te oboki nosala babilanga tusa bobanda potongo bilei ebimi. Amen. Bozi botoki bolie ndenge bolingi. Sans effort. Nakolesa bino. Yango mona apesa bango amani wana. Ezaki bilei ya solo. Oye moka tanke El Shaddai abimise yango. Tango baleli apesi bango bakai. Po bandeke o bazalaka po na kolia bango ezalaka elengi mingi. Il leur a donné. Tout le temps batambolaki na désert, Nzambe atambolaki na bango, mais atie mobeko ne kati na bango. En tant que peuple d'Israël, bana libota na Israël, bosala bino bolingi. Mais tango bokomi libota na Nzambe, bokosala lisusu oyo bino bolingi te. Il faut marcher selon les normes. On Nzambe za kopesa na lingomba na. Selon sa parole. Pour qu'il ne soit ko imiter okuna ba Égyptien basala ka bo. Na poto bazali kosala bo te, bobosani nyonso. En Égypte kuna banzambe na bango bazalaki ba esclave bazomona pe ndenge ba Égyptien bazalaki ko adorer Nzambe na bango. Mais komema yango epa Nzambe wana azali te. Amen. Abete ngai moko na kopesa bino ba instruction ya sika. Ngai moko na kotambola na bino. Vous êtes maintenant devenu le peuple de Dieu. Assemblée na Nzambe. Et tokomona maintenant ndenge Nzambe apesi mibeko. Mais bato oyo chaque bazalaki na mobulu Nzambe azalaki ko frapper ba. Na mukanda ya Exode 32. Wana batamboli na désert. Soko tangi wana bayo sala le veau d'or. Moïse akepa na kolo a umeli. La Bible dit le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne. Batu bamoni te Moïse a umelaki pona kokena ngombe pa yakendaki kokutana na nkolo. S'assemblant autour d'Aaron et lui dit, allons faites-nous un Dieu qui marche devant nous. Ba obligé maintenant Aaron. Wana nde libota, bango moko ne mena ba obligé, basalini ba obligé maintenant Aaron. Sali la biso Nzambe tozali komona. Amen. Ya omona ka meme makambo beleza na mangomba oyo. Soko landi meme bato nyonso lelo baza ko dondo. Ndenge babandaki. Omona bazali na wone eloko ti. Baka ta église batongi ebele eza kaka cotisation ya bato. Amen. C'est des mbongo bandimi. Puis voilà, yebite utaki ba quelque part basali ba mate ndenge na ndenge kangula punda boyena bambongo bosala bote. Tango mbongo etondi ye moko moko azwi mbongo asongi banda kwa chena kombo na. Azwi mbongo asali boye bandi ko balaka bana na bino. Oui, akomi mokonzi na bino. Mais le monsieur n'avait rien. On n'a pas ça la tête. Muto komi seka na valeur kaka bino moko. Bazwi mbongo na bango. Muto akozala tatonga o université moko ya 5-6 étages ka ye moko. Ne ezaka cotisation ya bato. Bopesi ye mbongo asali ya koyi kosala. Maintenant bobandi suko louer ye comme ça. C'est ça qui se passe. Enkola lobete tango Moïse lelo memo lokola musakoli azate. Mais mutu na mutu azali kosala ndenge ya lingi. Tango etokomi maintenant chacun fait ce qui est bon lui ça. Ah musakoli azate. Tout ça là maintenant pour ça na biso. Ah Moïse a ebisi bango nani Aaron ebisi bango nini boye bino moko boya na biloko. Amen. Pona basala vodoro yo bango moko na moka longoli chenette na ye okuna longoli ayaki na verre na ye ya nord o na boye tout bapesi basali vodoro ba bia Nzambe na biso ye. Poso ane utaki pa na ba créer de quoi ebsenga même pas ya utaki kosambela kuna bako tinda ba mama bato tinda baba kwendo kozwaka bambongo bambongo mabonzi. Nyuso bozozela pasteur azozela.
Pour se faire un veau d'or. Ba maman na bako tambola ba tamboliti ba toko récolter ba récolter ba yeba tikeli. Et où tu faut ça wana. Moni te tant même Nzambe ayaki ko silika, ayaki ko frapper kaka ba libota. Parce que Nzambe alobete je suis injuste. Amen. Ce qui otangi yango, otangi histoire wana na verset 33. D'abord na verset 35. L'Éternel frappa le peuple parce qu'ils avaient fait le veau fabriqué par Aaron. Nzambe azali un juste juge. La Bible dit il a frappé le peuple. Parce que bango eutaki poso ne eutaki pa na bango. Koyebisa Aaron salela biso boye. Mais Aaron basimbaki ete. Mais dans verset 33, l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Parce que Moïse a le dit, ceux qui bouillaient, facile comme on a même dans le livre. Pour l'habiter, les endingouates. Nakati na bino, bozo tambola. Ceux qui makamwane utaki na mosali na nzambe, na kobeta ye. Mais ceux qui pe utaki na yango, kaka kati na mutu. Yebete mutu wana kozala, ngai moko na kubundisa ye. Amen. Amen. Nous avons libo tande sengakia. La fois passée, tout le monde a dit que na mukanda ya c'était na 2 Chroniques 16. Pour ne là na roi à ça. Autant qu'il y a partir à verset 12 à 13. Ye mukonzi wana aboya kituki kotanga ngo lisusu pona tuko rafraîchir mémoire. Mukonzi wana Nzamba pesi ye bukonzi. Dans 2 Chroniques chapitre 16. À partir du verset 7. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Assa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu étais appuyé sur le roi d'Égypte et qui ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Abinaï, les Éthiopiens, les Libyens, ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu étais appuyé sur lui. Amen. Asa oyoyo, ba Libyen, ba sangaina ba Éthiopien, libota munene, groupe munene ba yena ba arme na bango. Zamba bundeli pa longi. Mais azaka ka mutu pona ba protection na ye ba intérêt na ye ki usala ba alliance, to bien ba alliance contre nature, ta ko ba mukoko. Amen. Ki oyoka na bana ba Syrie. Banda ki Nzamba linga ki biloko na. Mélange Nzamba linga kanguti. Awa yemoko roi atomboki azui même muumbu mosali ya Nzambe wana atie na kasho. Mais suko kiti na verset 12. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Amen. Ayukuzoma mbasu. De grandes souffrances. Ba plewana Nzamba beti. Pour nini ye mokonzi a abandonné Nzamba. Mais koto yo soko tanga ito moni na 2 Chroniques pato alaki toujours wana na chapitre 15. Na verset 12. Ils prirent l'engagement de rechercher l'Éternel, le Dieu de leur père, et tout leur cœur et de tout leur cœur et de toute leur âme. Maintenant, libota, bango bazwa ki engagement. Babi ata mukonzi ya boyi, biso to kolanda ete. Mais biso libota to kangami na Nzambe wana. Dans verset 14, ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son de trompettes et de corps. Toujours dans se réjouir de ces serments, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Alléluia. Amen. Kotoyo. Mukonzi nde sikoyo ye akomi teti. Abino pona ba intérêt na ngai funa sala alliance contre nature na ba Syrien. Mais libote lobi soki yo kokende na yo kende na yo. Azuku tuna bato. Dam o bazali ko telemela ye.
na ye moko prophète atangwana atie bango na kasho et bible lobete aye kokufa na mbaso amen Zamba frappé ye mais côté libota d'ensemble il les a bénis amen amen c'est-à-dire que nzambe tant que tozali kotambola na ye na libota pe kozala responsable ndeko mona kao zeli na tata moko awa akomaka pe na message akomaka nzambe kutu bandeko bakotuna ye no frère ndenge nini yo okomi nzambe abi ngai na ngai la problème te mais botuna bato oyo baza liboso na bino abi botuna bango nayebi frère voilà aza ancien ayebi histoire wana bango nde basali ke nazala nzambe ndenge bazali wana ata bolobi na bango ke naza nzambe te bakocroire bino te mpona bango baza convaincu ngai naza nzambe. C'était sa réponse à Benga. Mais yo maintenant tuna bato wana kaka oyo aza nani aza mutu puka boko benga nzambe balokoti mabanga kako lapide yo olingo saka na nzambe na bango osomona c'est-à-dire libota pe kozala responsable bazolanda bato kaka dans l'aveuglement comme ça bazali ko omoni pa totangaki na Job 42 wana nzamba ebisi Job abete litoi na yo doit examiner. Nous avons aussi un devoir. Ils ont été au news bako pesa yo kaka ozako gobe kaka. Tiens, et tant que zamba ko frapper, ba pasteur mususu bele bazana bango sincère. Mututo se ko tunye frère ngana sale la kanzambe, c'est pour la gloire de Dieu. Mais libota oy. Batongeli ngaka bagata ndako yo zomona ba bengi église. Bazuela nga bambongo na bango et ils ont fait que moi je sois leur Dieu. Mais de ce côté ici, libote lobete yonkolo ya mokonzi nzamba tieyo oboyi nzambe wana biso to kangami na ye soki yo boyi kende na yo mais suka nzamba frappé amen est-ce que masuba tumsusu za point nzamba lobete ayisi Moïse oya sali mbeba ngande na kobeta ye amen na kobeta batu mususu te ayeba ki frappé libota parce que libota ndiaki na base ya kwebisa Aaron sali la biso nzambe zoba bijou na biso sala vodor na yo to benye nzambe na biso e utaki ba moyen utaki pa na ba tout au monde ba édifice ba tongi ba passer wana nyos moko kutu asala ndike biso to sala ka boyo zipe moi salaire opesi di ba sala yango te mais bangwana ba telboso ko réclamer ba dimba offrande ba baliaka parce que les gens sont ignorants. Baza ko examiner te liloba nini bazali côté ya bango. Et comme à un moment donné peke Yesu koyo na 2 Samuel chapitre 6 histoire à David. David est au sala dénombrement. 2 Samuel chapitre 6. David rassembla encore toutes l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David avec tout le peuple qui était auprès de lui s'est mis en marche depuis Baal-Juda pour faire monter de l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Autre côté dans ma profondeur européenne, mais tu regardes tout là d'abord écoutez au parler aussi comment David a eu ça le rassemblement. Mais tu rejoins l'ango après. Amen. Amen. Abengi libota nyonso tu ça dénombrement à compter bato to komi bongo nzamba albi biloko wana nzamba za ko sepela nango ti niti lelo ezala communauté baza ko sepela église na biso to komi 10 000 20 000. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu veille sur sa parole. Amen. Est-ce que na lingombo na liloba na nzambe zali abite je veille sur ma parole pour l'accomplir. Amen. Akutala te boza 20 000 50 000 30 000 le nombre ne lui dit rien. Atala ba bâtiment wana te boina boy non bible bi même tango to okenda na enlèvement ba bâtiment wana te ko tikala to sala na welo mo côté ah maintenant Abraham ye pardon David ayo sala dénombrement et s'appelle ça Nzambe mais c'était toujours avec l'appui du peuple parce que tant Nzamba yeko frappé habite il a frappé le peuple Nzamba yebaki David c'était un homme selon son cœur amen. Ce que l'on voit mabe, David a quoi ça là? Nzamba bete mutuana na yebiye. Nde albete na yebaki Jacob. Mutu aza mutu kokokana mutema nanga. Mais bo pousser ya banda kotanga to komi boni boy na boy David to ngito yeba. Ayi ko frapper pe libota.
Mais comme on a 2 Samuel chapitre 6, c'est pas maintenant tozali awa. Awa maintenant etumbu eyiko kota lisusu na Israël. Maintenant Nzambe na kotambola na bana Israël azaki na obabengi l'arche. Amen. Arche wana kula pesa ki na ndenge ya kosala ya lango. Ukoki kosala ndenge yo olingiti. Surtout na arche wana obete entre les 2 chérubins. Ba chérubins ba kelibu bazalaki. Kuna na kati ngamona bana kolobela bino. C'est-à-dire si vous avez une arche katikati na bino, c'est-à-dire que vous avez la parole de Dieu. Net pour le monde de Tozalaka, il y a l'arche de Dieu, le ciel les a ouverts. Et Dieu nous parle. Bisous tout la même parole ici. Où ils ont du trône. Arche na zamboyo. Et comment à un moment donné, pour autant d'histoire, autant de Biblia, ba Philistins ba bazu arche. Ba kenango. Ba iba. Beti bana Israël, ba kenango na Philistins. Nzambe na biso abundaka ye moko. Alléluia. Tango komi kuna zalinde likambo, bazwi aksha Nzambe bakeko chango epai nini keko na bango ezalaki. Me bala mukana tongo bakuta ekeko na Nzamba buki yango elali be bukani bukani. Babi oyo ezalika. Peuple bazaki suna kimia te. Babiti Nzamba tie hemorroïde moko na no mona te na mboka. Tie point mboka ba lobite non. Eloko batoyo ezonga. Parce que toyebite maladi ya ndenge na ndenge bakoyebisa roi ya Philistin sala tu longole eloko bato ezongisa yango. Mais eloko wana pe moni arche wana okokaki kosimba yango te komema yango ndenge yo olingi te. Po ndamba Nzambe ntango asalaki yango apesaki yango bacondition na yango. Amen. Tokozonga na 2 Samuel chapitre 6 epai tozali. Po atomona ndenge nini liwayaki kokota na ntango na David. Maintenant, Nzambe na Exode chapitre 25, na verset 10. Albi ayeko sala arche wana pa nini liloba na Nzambe vandaki. Apesi maintenant ba condition. À partir du verset 10, description de l'arche, de la table et du chandelier. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demi, et sa hauteur d'une coudée et demi. Wana bokotanga ngo suti na ndako wana histoire wana toto sauter maintenant na verset 20. Les chérubins étendront les ailes par-dessus couvrant de leurs ailes les propitiatoires et se faisant face l'un de l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers les propitiatoires. Wana na arche wana tango sali tumbelu na bino ukotia ba chérubins mibale. Et maintenant na verset 31, tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu lui mettras dans l'arche les témoignages que je te donnerai. Alléluia. Liloba na Nzambe aikati na arche wana. Témoignage na Nzambe. Maintenant dans verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Kula lobete, soki na kokutana na bino na arche wana. Amen. C'est tangi arche za katikati na bino, Nzamba za kosolola na bino. Azo kopesa bino ba instruction. Bokomi libota na ye. Ezali surtout les enfants d'Israël, maintenant c'est le peuple de Dieu. Mon peuple. Osimbi libota na Nzamba. Amen. Et secret na bango ezaki arche wana, Nzamba pesi na ba modèle ya komema yango. Mutu nyonso koyi kosimba yango te. Na mukana Nombre chapitre 4. Nombre chapitre 4. Tuko juu na verset 1 à 5. Ukomoni te nkolo tango aye kosala arche na ye wana apesi même na libota, c'est-à-dire na ba lévite. Ezaki liboto bazalaki basali na Nzambe. Bango oyo ngonde bamema arche wana. Mutu mususu koyi kosimba yango te. Fonction des Lévites. Voilà au tangi chapitre mumba ya Nombre na verset 4. Bapesaki ba Lévite musala na bango. Mais maintenant na verset 15. Après que Aaron et ses fils auront achevé de courir le sanctuaire et tous les ustensiles de son sanctuaire, les fils de Kéhat viendront au départ du camp pour les porter. Alléluia. C'est-à-dire batoyo bakobanda komema arche wana baza d'abord basali na Nzambe de Lévite.
Pe kati na ba levite bazwaki libota moko. Oyo bango nde ba musala na bango komema buku na bukonzi wana la parole de Dieu. Ce qu'on continue dans verset 15 pas dans la scène en haut, telles sont les fonctions de porteurs imposées au fils de Kedar dans les tentes d'assignation. Bango mena bazalaki na fonction na bango kaka komema arche. Ko simba yango te. Amen. Yo ozali momemi oye kaka mwendenge bakoma komema bibemba baza ko bina boye batia na mapeka. Bayana ba basala ka musala. Mais na arche na Nzambe atie ba poto. Abete na arche oyo mutu akuki ko simba arche te. Soko simba yango fo kufa. Batu bakomema yango aponi pe libota. Omoni na bandeko na biso neti ba malien baza. Soko mutu abota mai na famille na mo bota mi tel. Bango bazaka ndeko. Okutena mamoka abite biso omoni boye tolataka ba toza ba danseuse. Soko bota mi oyebi ke na za danseuse. Okuna bota mi azali ba yembela ke kaka babinela ka ibata mbongo. Bango baza na ndenge ligne na bango ndengwa. Et puis pe na bana Israël Nzamba klasaki bango na bango ba mabota ya ba konsepe bazali, mabota ya basali na Nzambe bazali. Ce n'est pas n'importe qui okokai ko toucher arche wana. Pour le bete ngai moko entre les deux chérubins. Na ko solola na bino. C'est-à-dire tant que arche alai katikati na bango, David ayebaki te Nzambe akolanda na biso to banda ko solola na ye. Yazalaki mukonzi, na de consulter Nzambe à travers ba prophète na ye. Maintenant dans 2 Samuel chapitre 6. Yesi koyo David a juste bon sentiment. Tango arche wuti kuna yemoko mukonzi wa Filistin moni passion yo arche me esali pa na bango. Batie na bapunda babina ine pona bapunda yo kutu bazali sans défaut. Sa arche likolo wana yemoko akoluka akende pa edina kende. Amen. Mais abulonga na mboka na biso. Baluki ba chevaux ou bazali sans défaut ya bien ya solo batie arche wa. Bamoni arche yango moko na bapunda wane bandiko kende. Ezongi nango na Israël. Tango mena ezongi na Israël ekiko kota na libota moko bo. Mais pour ça David ezalaki te arche zonga. Kune pa yi ba constituer ki nango temple na yango. Onete babanda ko consulter. Azalaki na bon sentiment. Maintenant, tokotanga na 2 Samuel chapitre 6. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui est auprès de lui, s'est mis en marche depuis Baal-Juda pour faire monter de l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Alléluia. Pour ça, David est là qui yangoa. Habite na kati na arche tozana liloba na Nzambe. Amen. So tozana kati na arche ezonga lokole wuti koya wuti ba Filistin mena tozongisa yango na esika na yango. Nzambe azali ba condition na ye na arche na ye. Ko simba te bazwi batie na punda. Au verset 6. Lorsqu'ils firent arriver à l'ère de Nacon, Uza étendit les mains vers l'arche de Dieu et les saisit. Parce que le bœuf les faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourit là, près de l'arche de Dieu. Alléluia. Amen. Batiesiko arche amunda punda. Ebandiko ya. Muto yo yazaki nepe na bon sentiment. Pembeni. Amona arche amunda sala nete ekweya. Eke bwengo kwe yabite na tombola kosomba sembwe pa Nzamba frappé akufi batutu babangi no likamune muto na bonne volonté alingo salisa Nzambe mememeli liwa basalisa ka Nzambe te mon frère. Amen. Nzamba zana banzela na ye. Il faut qu'on respecte Abraham, je suis El Shaddai, mais marche devant ma face et sois intègre. C'est-à-dire biso pe atanke libota na Nzambe toko tambola ndenge biso moko tolingi te. Alléluia. Nzambe katikati aza katikati na bino, azo solola na bino, akopambola bino, nasingi te bozala fidèle, bozala obéissant, bozala patient. Voilà les trois choses au Nzambe asengi na libota na ye. Kokime ngulu tel makambo na Nzambe. Omoni te pa totanga ki babite soyez patient. Oui, lelo bato ba fabriquer makambo belé.
Beaucoup de gens nzamba za ko umela. Pierre a levé non, le Seigneur ne tarde pas, mais il est de patience. On a quoi accomplir makambo na ye. Peut-être batebele pe bakota na kati, bazonga, ba se repentir. Habita zana mutema mulai. Ils veulent la repentance, batuba kufati. Mais les gens sont très pressés. Beaucoup kende ko luko salisa nzambe ememeli yoliwa. Alléluia. Amen. David abangi bon sentiment ezalaki tozwa eloko na nzambe oyo epai ni nzambe osola tozongisa na ndako na nzambe me moto oyo ememeli ye liwa. Au lieu d'atteindre le parfait, c'était la mort. Parce que libota na nzambe oyo babengi le peuple de Dieu bokotambola ndenge bolingi te wana ndenge nzambe aza kotambola na bana ne na Israël. Vous devrez respecter ndenge bisaki Abraham abete soit intègre bozala obéissant. Bolanda maintenant makambo na ngai ngambo na nzambe na kopambola bino. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Kweno lukato fuka melanzambe Satan apesa yo boyena boye eloko moko te ekomemona rien. Bible veut te soki to komi tombola to kotombola te pona to yebi nzambe. C'est ça notre joie. Amen. Pona to yebi nzambe wana. Mais nzambe wana to yebi il faut to tambola ne selo posa na ye. Ato moni makambo zali ko umela. Nita zali ko sala te ko fabriquer te. Onendo lukakisi moko na beta ba coup de tête ba mona nzamba zo sala. Yonde komemela yo liwa. Soki nde zape batu batindaki o salela biso boye parce que Bible lobi te na tangu na suka. Batu bakoza na posa bate ya bango posa na bango. Amen. C'est ce que la Bible dit. Bino moko boluki makambo ngana na kote ya bino pone bo sepela nango. Ate ya biso lelo tonito kende poto alléluia te malamu. Mais euti na bato. Mwimba prédication si mapamboli yaka kozwa libala yaka kozwa msala yaka. Non, nous prêchons la parole. Dieu c'est large. Et l'arche est au ciel ouvert et Dieu nous donne la parole interprétée sur la terre. Amen. Amen. Nous sommes dans Job chapitre 34, dans verset 1 à 4. Soyez patient comme dans Job. Job 34. Vous qui êtes intelligents, prêtez-moi l'oreille. Alléluia. Bino oyo bozali mayele. Beaucoup akocha matoi na bino. Car l'oreille discerne les paroles. Ponete, matoi yango nde zali ko soso la maloba. Comme les palais savourent les aliments. Choisissez ce qui est juste. Voyons entre nous ce qui est bon. Alléluia. Ah, papi matoi me dit, toi, ezako yoka, eux discernent, c'est le cœur. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais bah, le but est vous devrez discerner. Même dans la prédication de l'autorité, la Bible le but est que 2 ou 3 prêchent, les autres jugent. Na kati na lingombe ya bampaka. Tant que vous côté ya, au côté n'importe quoi te. Et aussi ils ont le devoir de juger. Bon bah oumeli. Est-ce que ils allaient le bananzambe ou pas? Amen. Donc on va nous vendre nos autés na ziba na que muto ya zana lilobate. Parce qu'ils allaient musala bampaka. Les anciens. Mais souvent, on va dire oui, amen, amen, amen. Non, on dit amen seulement à la parole de Dieu. Si c'est la pire parole, vous dites que amen. Parce qu'il y a un moment où il y a un côté à l'issue. Ah, ouais, Job a le bête, bois prêter maintenant. Bino bozali mayel, bois prêter. Na âge, Zamba zana message, moko atinda kapona di bota wana. Na âge à Noé, albagi Noé sele la boîte. Na âge à Moïse bimisa libota na ngai. Mais na âge na biso, nous avons aussi un message. Amen. 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 Na mkanda ya Daniel. Daniel chapitre 12. Kolo a ebisi Daniel boy, na Daniel chapitre 12. Na verset 9. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps
de la fin. Alléluia. Abete kende liloba o na pesi yo. Yebete liloba o yo ekangami. Meko fungoma na tangu na suka. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épirés. Les méchants feront le mal et aucun de méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Alléluia. Maintenant, na tangu na suka, le temps de la fin, obisuto bengo babengo tangu na suka. Il y avait une parole qui était scellée. Amen. C'est-à-dire, le message du temps de la fin. Et ça, message est bombanaki. Il y a un nezamba fungo le libiso. Et ça, le message est natangu na noete. Et ça, message est natangu ya Moïse te. C'est le message du temps de la fin. Amen. 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 C'est-à-dire, Ezate Ozio, livre scellé des sceaux. Parce que le prophète a dit que les sceaux bandoté à la sona yoka. Non, c'est un livre de la rédemption. Vous allez livre Oyo, il y a les siko. Zamba Bombakia, c'est-à-dire toute la Bible est dévoilée. C'est ça le message du temps de la fin. La Bible, Zamba Fungo le Libisam. Nézaïna route de Maouss, il a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Amen. Nathan on a souka, nous avons affaire maintenant aux Écritures. Zamba Fungo le Libisam Bible. Et pour na fungo la Bible il fallait que mokwa nyokwama. Amen. Ndeto mona ina Apocalypse chapitre 5. À partir du verset 5. Kuna Jean tali na mokili mobimba mona ki personne pour na toucher le livre de rédemption. Mais il sait qu'il y a un vainqueur. Alléluia. Il y a un lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. C'est-à-dire il y a un roi. Pe awuti na libota na Juda. Les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, les rois de toutes les nations. Yenda zali dini. Et tout le monde a été louange bandaïka na place wana. Amen. Pour misaye, pour n'être yazala qui digne. Et tant la tournée, il voit maintenant l'agneau. Un agneau immolé. C'était Jésus-Christ. Oba beti. Agneau comme qui? Blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Pour na toko ko simba livre oyo. Toko ko eba Biblia. Bible beti na tangu na suka beaucoup bakososola. Maele kufungwa. Mais aucun méchant ne comprendra. Amen. Attention le bon na sala makamu na ko na kombo na Yesu na gloire de Dieu ako zo comprendre de l'autre côté. Akoy ko zala ne sincère. Mais sincèrement dans l'erreur. Amen. Amen. Alors vers le soir la lumière apparaît. Amen. Livre est bon mamaki. Scellé de 7 sceaux. Maintenant, lui-même l'agneau, immolé, oba beti agneau kwami, il était digne de prendre des livres. Maintenant, à fungola le lilo. Mutumo kwa ko fungola lilo bote. Ce n'est pas la parole de Branham, c'est la parole de Dieu. Amen. Oba fungola biso na tangu na suka. C'était un message du temps de la fin. Où ils allaient qui caché, révélé. Tous les mystères. Zamba fungola en 4 na Bible. Banda la sémence du serpent. Banda Genèse. Tina Apocalypse, nyonso nzamba afungola. Secret za susute. Et na kati ya buku oyo Bible y a des promesses. Amen. Mais tangu yo moni yango. Bible toutes ces promesses là, où dans la kati na Bible sont oui et amen en Jésus-Christ. Amen. Il n'est pas un fils d'homme pour mentir. Amen. Aotambula biso na bilaka. Habité, il y aura donc tout le monde qui était. C'est que notre oreille avait entendu. Après, Malachi, Malachi a dit, Malachi 4, 5 à 6, je vous enverrai lire les prophètes. C'est Malachi 4, 5 à 6, il ramènera les cœurs de père à leurs enfants. C'était une promesse qui s'est accomplie en notre temps. Au moins, il temps où les mages, ils ont vu l'as, l'étoile de Jacob. Amen. Amen. Tu dois voir, Bible dit écrit à l'ange de l'église tel. Abanine Éphèse, c'était des étoiles entre les mains du Seigneur. Des astres, où ils allaient kobim. Et Mimi Bango, tu n'es pas Yesu Azalaki. Yo contempler Kakaboité, non, on a moni étoile, non. Namukanda un nombre, wana, nani, c'était faux prophète Balaam.
Ye maintenant alingi kolakela bana Israël mabe. Namkana nombre 24 na verset 17. Je les vois, nazali komona ye. Mais non maintenant, quand ça a évité. Je les contemple, nazali kotatola ye, kotala yango, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Alléluia. Un sceptre sort d'Israël. Un astre, étoile, mon bini, outana Jacob. Amen. Les étoiles sont des prophètes. Amen. Lui-même aussi, Seigneur, cette étoile du matin. L'étoile brillante du matin. Amen. 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 Je vis une étoile sortir. Dans chaque âge, Dieu envoie un prophète. Amen. Avec un message. Où est vous allez dans l'Ikolokuna? La parole qui est dans l'âge, mais révélée sur la terre par un homme. Où est temps il y a Job, Bible les a la quitté. On va dire que tam tout va donner dans sixième sens. Amen. Zamba dire que pèse ba révélation. Pour vous dire la Bible était. Mais maintenant on a besoin Dieu a donné la parole. Amen. Amen. Et cette parole, Bible le était Amos 3:7. Le Seigneur ne fait rien savoir révéler son secret à ses serviteurs, le prophète. Amen. Il a envoyé un prophète, un as. Même à l'âge, à leur époque, ils ont suivi l'étoile. Mais l'étoile est comme là où il y a l'enfant Jésus. Amen. Il faut pas la kisayo Jésus Christ, comme pas pas un homme. Pas que l'accès un passé, il va vous montrer Jésus-Christ. Tamba, comme pas moi non Nazalaki, Amena étoile les limo. Ils sont restés avec Jésus-Christ. Maintenant, ils ont dit ce que nous avons entendu, maintenant nous avons vu. Amen. Oyoto, yokaki, nous avons vu, Tomoni Ango s'accomplir. Amen. Et Dieu nous a donné maintenant dans ces messages, vous avez le message du temps de la fin, des promesses. Conduit par un astre. Amen. De l'eau, Moussagouliazate, mais Dieu a ses porte-paroles. Alléluia. Avec je suis El Shaddai. Ngamoko na komelisa bino mabele. Ata bokumi mikolo, soyez patient. Soyez toujours fidèles. Ko fabriquer loko mote, ko kende ko lukate chez les Philistins, na mona ibazo sala boenga pina banda ko fabriquer te. Lilo mona même batengi ba baptême du Saint-Esprit. C'est OK. Na ba saint na biso nyoso to ya ba église na biso ba santo. Bazana ba groupe mave yango charismatique. Amen. Nakati ya mangomba nyoso wana bazana groupe na bango. Soba bien soba bilenga mwinda boina bo. Là bazo sala pe makambo nyoso ko mono oyoyo baza ko imiter pour le moment même nakati ya message. Ususu kutu papa mbaba mimi na prêtre moko azo filmer pipe. Mais azo baptisé banto du Saint-Esprit. Na pipe na ye tala mulayi. Tu as filmé ale boye bino nyoso tu atie bino maboko ba kwei kuna. Bazo baluka. Ba peut-être filme la pipe mais baptise du Saint-Esprit. Et les mêmes choses bateau ba keko luka. Amen. Parce que pressé. Les gens sont pressés, bah mon ensemble à quoi agir, bah qui faut imiter maintenant ce qui se passe chez les Philistins, bah même yango katikati na bamba, bah on peut pas comme quoi ça va tout, bah simba yo quoi soyez patient. Amen. Zamba salaka. Le véritable baptême du Saint-Esprit, ça viendra avec des acclamations. Alors bien on a Zacharie. Notre juge Zacharie chapitre 4, dans verset 6 à 7. Zacharie chapitre 4, verset 6 à 7. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Habie Yakai. Oh, il lobo nazali kolobanango na Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance. Et vous en avez makasi na binote. Ni par la force, na force n'a binoté, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Mais kozala nanzela ya molimo nangai. Oui, qui es-tu, grande montagne, devant Zérobabel? Yongoma munene yo zali nyani liboso na Zérobabel. Tu seras aplani.
il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Amen. Alléluia. Babete pierre principale oyo. Oyo ezalaki pierre de l'angle. Oyo bato barejetaki ntango ezalaki kotongwama. Mene komi la pierre de fête. Oyo maintenant ya principale. Oyo ezalaki na ebandeli ya moke. Yango nde babete ntango ekotiama na pyramide maintenant na suka. Ça sera avec les acclamations. Bato bakomona différence. Et vous avez la source imitation te ya ba Philistins. Non. Bible lobiete, ça sera avec acclamation. Avec des acclamations. Grâce pour elle. Ngolu, likolo, nangolu. Amen. Et les gens diront, ces gens ont trouvé grâce devant Dieu. C'est-à-dire, egozala makambu oyo ya mikete. Non. Yemoko nzamba akotele. Ça sera placé au niveau des acclamations. Et vous allez tout quoi? Non! Les gens vont acclamer que Dieu est au milieu de vous. Amen. Lui-même agit. Dans Isaïe chapitre 28, dans verset 21. Isaïe 28. Wana promesse nzamba apesi biso tozotanga maintenant oyo ilaka na biso maintenant sikola lobi azali koya mais avant ya il a dit qu'il va se manifester de to munde kuna babaki ete bozela mbulo ya libosi kokweya mbulo pe ya suka kokweya quand la dernière pluie viendra et vous allez biloko bozomona te na ba charismatique non chez les pentecôtistes non ne fabriquez pas. Babete ça sera cette pierre là sera posée au niveau des acclamations. Bibi ne bandeli ya lingomba bibi ete la multitude accourait. Alléluia. Bato bele bazai kokoko et ils acclamaient que ces gens ils ont réellement un Dieu au milieu d'eux. Golu likolo nangolu. Amen. Ça sera placé avec acclamation. Na aipa tobina Isaïe 28 na verset 21. La Bible dit car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Peratim. Alléluia. Nangomba na Peratim. Et vous allez le coller en dengwan. Qu'est-ce qui s'était passé na Peratim? Josué a bandi kobunda. Et comme il se connaît pas quoi boyer. Non, à mon avis, c'est comme une bouton à gagner. Amen. Amen. Aïbisi moi, arrête-toi. Amen. Alléluia. Beaucoup de temps, on a mukanda Josué, chapitre 10, verset 13. Aïna posa ya moi, et tellement a gagné temps. Et non m'a parlé, le soleil était l'ennemi. Et c'est le quoi moukete. Amen. Peut-être un colloque s'est levé encore ndengwana. Et vous avez des grandes choses. Tout le temps, on a Josué, chapitre 10. Pour se rafraîchir encore la mémoire. Josué, chapitre 10. Dans verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel, les jours où l'Éternel les livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Alléluia. Il a donné l'ordre au soleil. Et c'est tout baluka, hey, na yogi moto. Non, on a vu le soleil s'arrêter. C'est-à-dire, moi et Télémi na muto apesi yango mobeko. Amen. Ça sera au milieu des acclamations. Amen. Et ça te biloka mike. Non, ngolu likolo na ngolu. Amen. 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 Luc chapitre 17 au verset 30. Oui, mon conduit, il commet au frère Branham Azaï Kolobango Ming Azaï Kozango Ponaye. Luc chapitre 17 au verset 30. Il en sera de même où le jour du Fils de l'homme paraîtra. Et vous allez le lenge moko tango mwana na moto amoni samaki. Denge zalaki wapi na tango na Sodome. Sarah vandi comme ça. Bazo sukoto yo, zamba zo solola na mobali na ye kuna za koseka. Mais il y a eu le discernement. Alléluia. Sarah, pourquoi ça? Aïbisi Abraham, pourquoi ta femme Marie? Kuyiba ba secret du cœur des gens. Mutakoyi koyabo yebi ka yena problème. Amen. Et vous allez te muto kunto lo mo ba kamno wa banzondo lukuta na mutmoka vana bonengenge nzamba bisimba téléphone boy. Non, bakolo ba frère Benjamin o vanda na kanseta o sali boy na kombo na Yesu malade wana elongwe. Amen. Apesi yo kombo no adresse na yo tout. Amen. Avec Luc 17:30 apparaîtra et comme on sama, c'était ça la ministère du Fils de l'homme. C'est-à-dire lui-même Dieu.
va agir au milieu de nous. Et vous avez makamba mikete. Amen. Eh, moto, obalukaka moto, non! Un homme doit parler, Dieu va créer. Amen. Amen. Frère Branham habite dans une écriture, abim kolomsuna, yogi posa na liaba ekirei. Lepsi nkolo nzala. Na posa etra ekirei. Abibo loba. Amen. Abizin zete mouya gabi. Namo nge ekirei bima. Ekirei bima. Alléluia. Abomi pa ngo kima kola bino loba ki 3. Toi. Loba. Msusu ebimi. Abomi ngo kima na esengo bagi 3. Nga muto mukili na komi ko loba makambo komi ko bima. Amen. Ce sont des miracles de création. Amen. Zambo toko sambla, c'est le Dieu des Hébreux. Amen. Autant que Moïse a telemi mère et telemi wa. C'était ça une épreuve. Oui. Il dit Moïse, pourquoi tu cries? Ozoganga pour la neni parle. Yebisa moyo, yebisa mère oyo. Tellement l'église a vu ce token. Amen. Mais c'était vrai. Et ça histoire té. Si nous entendons dans Marc au chapitre 11, dans verset 23, la Bible dit, vous direz à cette montagne. Amen. Marc chapitre 11, dans verset 23. Cette écriture doit s'accomplir. Amen. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pour que quand la pierre de fête descendra, ce que vous avez na gombo ko banira gongo kende kuna na mai bwaka ma. Amen. Bamuna nika gongo ane ko obéi. Ngombe elongwe wana, bakwe wana bakaka ide batmo ko bayaki awa bapesi ordre elongwe ekoti kuna na lac. Amen. Mais batango bazavi maintenant ils sont partis. Ce sont des miracles de la création avec le baptême du Saint-Esprit. Maintenant Zamba ko utiliser troisième dimension na ye. Obete kuna na bana Israël atamboli bango lokola tata, Dieu au-dessus d'eux. Notre Père qui est aux cieux. Yemoko Nzambe wana aye sur la terre, il était Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Na mina fonction na ye ya fils de Dieu. Atamboli na pour nous sauver. Il est né un sauveur. Il s'est caché lui-même dans la simplicité. Mais maintenant nous attendons maintenant l'accomplissement de Colossiens 1 27. Oui, kotanga yango. Je préfère lire pour les alato petit verset yango te non. Colossiens chapitre 1 verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Oyo mystère ya suka nzamba lingi ta fungolela biso. Kuibite Christ kati na biso. Nous serons des temples vivants du Saint-Esprit. La Bible dit, sortez du milieu d'elle et je serai votre Dieu. Alléluia. Amen. Vous serez mon peuple. Je vais habiter au milieu de vous. Moko na moko akuzana portion. Ya Nzambe na ekati na ye. Musakola lobete soki bo atteindre niveau na mutu na mutako créer monde na ye. Mais biso to ko sala yango te parce que nous sommes unis. Nous sommes un corps. Amen. Oui, maintenant les ministères on zamba lobete les ministères pour l'église. Et oningisa mukini. Ça sera le véritable baptême du Saint-Esprit. Ça sera la pluie de l'arrière-saison qui va tomber. Amen. Ça sera la pierre de fête qui va descendre sur la pyramide. Au milieu des acclamations. Ngolo, likolo, nangolo. Amen. 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 Et vous êtes na yoki moto. Non, tu vas parler, Dieu va créer. Amen. Amen. Yo prophète one man mutu moko na anglais. Vous born to the woman. Abotami na mwasi. Say a thing. Alobi kambo et Jesus Christ. Amen. Nzambe a créé. Amen. Mutu moko abotami na mwasi alobi kambo Nzambe akokisi. Yo kabete avant yo loba osenga. Nzambe sai baki posa. Amen. Na ina posa etage namona anasomba voiture okutangwe bimina ndako. Oh, na ba clé où tu as pu, non, on est venu te déposer ici. Amen. Avant qu'il parle, moi j'agirai. C'est ce que nous attendons. Puis le dit attendez. Tant que l'action ngoli lo balobete bobi manam te bo vendre. Attendez à Jérusalem. Le message actuel est
attendez. Kozala précédé. Ok, de kuno luka ko batisaka bato du Saint-Esprit ndenge na yo. Non, attendez. Quand le temps viendra, le Seigneur a bien vite, il use de patience. Amen. Dans le candidat, il y a 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Pour la kokisa makamunaye, il use de patience. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Zamba zali ko umela te pona okokisa ikomina ba promesse na ye, bilaka na ye. Comme quelques-uns les croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Imaginez depuis Nzambé, après ça qu'il est l'Obana, frère Branham, le 11 juin 1933. Bisous à moi à juin, non? Le 11 juin, pratiquement 90 ans. Bon, ce qui ne va pas en 77. Bisous de Ngaïto Sukawa. Or, tant que Baki a en 77, au même moment, Zamba et frère Franck, c'est l'anganda. C'est qu'il est consacré ma belle boye, ça les langaï, si Kabatbanda Koya, pour visiter, pour la Royo Kalilo. Batbalbi, mais le Seigneur vient bientôt, Yoba Lobano Salanda. Mais, Oyoana, il y a des créateurs du ciel et la terre. Oya Tinda Kinga, il y a le binaton. C'est-à-dire que tawana biso tozo zelaye ce qui to okuta biso toza ko tonga toza ko kokisa elobane mais le Seigneur savait biso pe tozali. Amen. Faut pe to yamba pole wana. Amen. Biso sube bakoya ce qui ko sala 10 000 ans nous attendrons. Amen. Jusqu'à mais ko fabriquer te au moins te bandi ko umela na banda ko fabriquer. Ti misusu ba ke ko luka mususu na kutana ine kuna na uvira na kutana ba passer mo bazosa la campagne on va pesa nga petanga si na tei na nga paro bi ba ngba yeka suka tei boy bato nyoso pa net bazoko ya lokwa banzete kabi mais frère nazo c'est quoi là oh non frère biso tozo zonga kin bebi kutine mutakangi masolo biso siko tozo eleki oh Bozio et l'équipe. Nous avons la parole. Le Seigneur a dit attendez. Amen. Amen. Attendez. Cette pierre de fête descendra avec cri d'acclamation. Les hommes vont parler et Dieu va créer. Ensuite, puissance wana, c'est-à-dire Christ en vous. Yemoko Nzambe katina na usale te bozala changer. Il peut le mettre au son de la trompette. Alléluia. Amen. Au cri d'archange, ba mora Christ va kobima. Et nous, pour vous changer kana yomoko te, mais c'est Christ qui va te changer. Amen. Kobongo la polo ça maintenant l'autre corps ne peut permettre yo matana lola. Mais troisième dimension, qu'on le fait kokisam. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et quand Christ est en nous, il y a makambuya ba Philistin te. Alléluia. Et ceux qui posent à katikati na biso ko sala te volonté à mutu. Ah, omoni kuna ne bazali ko sala. Non, yo kende soko ko sala na ndenge na yo. Ici nous attendons. Nous prêchons seulement la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ba bete l'oreille na bino ba o bazali. Ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'esprit dit à l'exemple. Apocalypse chapitre 3 au verset 22. Écoute ce que l'Esprit dit à la fin. Maintenant l'Esprit parle. Il nous prépare. Et quand cette action commencera, il avait promis encore, je vais parler. Alléluia. Vous allez peut-être précéder, parce que non. Quand ça va commencer, Dieu va parler. La dernière action, il a dit à frère Franck, je vais parler, je vais t'instruire. Quand la dernière action commencera. Soka lobito longwa, tokende ko. Yazaliza. Amen. Évitez immeuble n'yo ko contenir rien. Même à bibo ke negozwa soki soza comme soki ni toko zwango. Amen. Tout est hyper kuna meto érotique là parce que nous n'en avons pas besoin. Amen. Nous serons changés et nous allons partir. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.